ba mama ba paye ba chombo, ba mama ba somba kabelo, ba mama ba lata kitoko, ba mama ba bunga meloko zozanga ba mama soutien zate donc ça le roi fait dans David de mais il faut soutenir un minimum David de vitesse parce que on l'a comme beta a aussi le roi bino ozo ka banze monai vieux voilà mon collègue nakuna bien kala déporté ka ba catch na unda sampa da San Pedro si je crois bana ka binda ne so unda San Pedro David de vitesse titi nza fozongisa ka pope so belengi titi nza titi o ngana vanda kinanga nza bayego talanga nza ipaya papa mwa nza apesi nga jileta lobina kata maku nza ebimisi makwa na pakoli tomata linza epesi sola muki David de vitesse oyebi ke passe nango la beta bayiba linza nza wanga yakuza saki ya bakrive nanga David de olingo lo bana batu nini nga nazo tuna o question boy oyebi ke nza wana pe prince nango la beti oh maintenant lo bango vérité conscience a mutu esala et yo mo po bige no akuta vandi mdo bige ay bige na tina bwaka cri oyo eza nango yanga de monte ke pe no pe makambute eza nani David de vitesse lo ba vérité on a une réponse à public. Réponse à qui n'a pas na opesa. Na lobby ba o public na yo tong yo boka. Oyo ngana yo. Oyo ngana yo rapene ya nini yango sila kati. David de vitesse. Toujours évoluer ensemble. Tu es baki animateur à monene ya maison mère. Mais boussi bino to monique no au la carrière na biso na Katangola. Comprends? Là tout le monde panzi likolo te là tout le monde là tout le monde ndenga zongia wa abotolo bino ba konyo wana nyonso we bandeko pelisa là tout le monde ne lo na malamu lo ya babula to betele maboko ti boso ne lo mo ba mabeto betara maboko ta vitesse featuring ya Nagrel ya na Prince selon anglais simbi na ngote bon neti Nagrel ba tizaki ka pona visibilité surtout rosa clair visibilité à la communauté angolaise batalanga pe koto pe batalanga pe mais structure ya musique peut-être 50 ans à la wana te les animateurs ke la ngono kenda ngwana. Merci beaucoup très chers internautes, merci beaucoup téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux à Kolanda émission au Bolinga Raming. Donc on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe vitesse sur le Kamakasi nazo pesaka makambunenge zalara. Pour sakabino toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc c'est un David Ewembe na bete la kabino ba masolango na yebisa kabino ndenge nini ba évolution ezole kanaka za mboro yo. Merci beaucoup na batutu o balinga David Ewembe, merci na batutu o ba accompagner émission David Ewembe moi ko ba partage au salaka wana moi ba commentaire wana et salaka moi bien David Ewembe lelo penda na zana business class restaurant business class chez di Kando Maboko bank business class donc on a boss na biso penda donc Michel Lelo il est penda mtaza patrocinador nango malgré dire chez les sénateurs azo méga rara mais akokate pour makambango donc to bandaka ngo adrisha yo zalaka te donc mais solara nanga yo sala bien merci beaucoup à toi Junior automatique nanga to zalaka na yo tout pas que pourquoi pas na Gérard ya nono malgré uta bakoto kuna banini mais tous azalaka ko sala bien David Ewembe lelo nazo beta lisolo ya musique na plateau na ngai donc na plateau na ngai naza bongo na Wangler Yakuza ebi ke bana basio bazalaka na moi ba savoka pour yimoka yimakambango kwa ba baso bazalaka moi ba savoka bazade ya ko sepela po bayoki Wangler Yakuza bien azobeta mo ba style moko boye ozo sala bien donc so koti boîte au koti ma place moko bozo ka mo ba musique moko boye mo mabanga te mo rumba mo te quoi donc ba couleur mususu ya musique ya mikolo yo ya ngwana Wangler azobeta donc avec Wangler on va se de parler à long et à large maramnaye
évolution musique naie ce que donc ndenge azape mutarando azape makambe bele mais to mekaka ko solana wanglais Staramboka Boitard Velanga David Wembe Vitesse vous avez na Yakuza zara komote mais est-ce que comportement n'est pas rapporté katina dans la milimo za katina on de ça la ko za na milimo ah mais mutu to na milimo na rapporta milimo tenan pour les bonnes santé te kaningo zomona par la grâce de vivre au Koba ndamba pesa c'est ça. C'est pour la première fois David Wemba Yambayo, c'est pour la première fois Idéologie TV. Donc abonné tout à Idéologie TV bana pour ça qui est Wanglais au bandi musique wapi carrière nayo donc du début tilelo Wanglais toujours moi histoire non moi mouké. Ah, venanga David Wemba vite ce chumbole les sous les boulons. Ah, et ça a secret ou l'on va tout battre. Bon, ça a un secret mais avec le temps tu quand déjà na YouTube battre la histoire comme état documentaire quoi. Ouais. Bato ba bi Wangler Yakuza banda carrière nae nakati ya mboka o ya Luanda. Donc ça la ba ni wana siri wana ya Frank Energy masananga que je sali mto organiser ba show à partir ka zenga organiser show mo bona Ciné Africa. Bon, on a dit comme étant passager, comme étant Moutounio Sokanenga Yaka Show, on a participé, on a DJ Belé. Il y a beaucoup on a autant vraiment Belé. Et comme on a tamo DJ Ndé Basala a capella na bango. Moutuna ouais. Ah, surtout ça na frère na Amora Zaki on a hérité Yetola que je salue. Aki ABC organisateur à soirée on a sebina pena mutumu bwana matama man élément yenesko so boté pena la place on espace bo sepela nae ah bibi vinanga batembezanga te ba budo na ana nyangwana ya parce so beta musique na biso te bota pene sala bino papele pena vandi basinga bité bon kalate ba matsao mtazaki on en place zaki DJ Ari Maestro on a minto zo beta na bar na Barcelone ya Palanca amatsanga pesanga micro mais na bisayo. Donc venanga David Wembe na silisa kuti na se retrouver dans likola mapeka ba fan donc pour moi nanga kuna c'est par là que Krina Biswana et Deborah et Banda ça déjà crimo dans la créer kala ba ne belé passé mais ils ont qui ne moto ne sikangwana leur na boaki yango lelo na kata ambiance na sa musique Wangler Yakuza ba whisky to meli et pesi ba kuti na luka tade tika na luka nanga Deborah tibele sa avocado banda ka wana imagine toi que mutumu ba na show meli na lango na tu il écrit moi bon à se retrouver éviter ça mambo banda na bali boso au mata podium au salé logo et puis sopemba mama et puis samba mama kambuka le même jour ngwana Frank Energy tombulanga ba ya ba tombulanga Wangler ne makambu bona bo ba créer deuxième show donc et comment ba moro inonde jeune moro bimi kuna na krine moro boy donc izo ya mabe ya mutu moro boy donc ndenge moro boy na pena vandi na ke na se concentrer na habiter ah c'est que na bna ne lo kongo wa la première position bu daba sepeli na ngo sege fo ne luka pena ndenge mo boy na so organiser ba yo ka nga bien yango ne toki na ngo lelo ba shoko miko ya yo mo ve na David Wemba za témoin to retourna ta bonheur o ata bisona minute sonini général Cro sonini ya 2019 beta na kata Luanda ay longa Wangler ya kuzezanga le prévenu ba show musuku to kenda te po komara ba to ba beta ba show ba ko tsande public ne longi nanga Kailo peut pas déclarer au Tigal Norana Bacho, aux Anorana Gaz na show, mais à ta single, les autres simbate, clip aux autres cocatés, aux autres monate. Bon, Koyawana. Musique on l'aura des autres compagnons, non, on t'est. Les apoutés qui a pour te comprendre, on est un artiste mort, artiste Abimara Yemoko, mais a évolué à Yemorote. Pour artiste évoluer, bien c'est un entourage à Malonga. Nabi ke finanga David Wemba zana nabi ke Stanistar Boy zana nabi ke Momo de Gama zana nabi ke dans les bros de Wangler Yakuza tout bazana dans na collaborer na bango tu ba pesa ba idée la forme ndé ala kaka bon automatiquement pour na beta ba show ezelo mo bo ngam na souhaita ngote mais art na ngana talent nga po
biso bato uti côté kuna dans tozana ba talent sakana te côté kuna parce que esika onde bato balukaka bayeba yango na côté tolota wanga ya kuza boyebi wanga ya kuza antake congolais wanga ya kuza atake kinois oyo toujours évolue na mboka Luanda wanga ya kuza monaki ngasani ya suka nabika bino bele bato bolandanga na ba DJ mboko na basoki nani bochanza ba identité bobongola ba commune na wanga ya kuza dans eloko na yebi sauver nanga on a un problème na bato na kimi na problème na mutu te mais toza ande direct to loba so tali na mboka oyo toza o Luanda na ba position nyonso ya ba business esalama na mboka oyo bato baba numéro 1 ezaka bana kingasani bana côté na bino mais so tali le roi vient na Francis Dikando Mabogo banki patron munene na kata mboko do taka mbongo ya sana on a le lengo ya vivaka atunga so restaurant munene le roi espace to vendre business class so yé beaucoup tibina classe tout wapi numéro 1 ya moto atekaka makasi donc ba basket ya kitoko po ve nanga David Wembola taboye po wanga ya kuta tsabena lulu na makolo boye c'est ve nanga Tosca BCBC que je salue en passant ve nanga Tosca donc yé numéro 1 donc on va nous contrôler au cas so bi o tsetembe to kena betap bato ba pesa maramoza bato biso to ba DJ Armand Ekofo azamoko asala kombo parmi ba DJ na mboko wangle wana na kozo comme sous poto beta de solo wana na lingaka mingi to sola musique mingi cheta lingaka musique pourquoi pas na trésor bakalos bango bena ba lingaka to sola musique wangle oza na combien de singles automatiquement na minute on a déjà na 5 singles aux déjà en place 5 mais bato ba consommer no makasi de louange de louange za single na biso to bimisa na Deborah de titre dans automatiquement là voilà ko banze monezo betate te ezate ke betate naza na 5 single bato yebika o betaka elo ezate ke bato ba yebi yango bato bazo consommer nde yango pona tseli bango na nde yango yango bango ba consommer ti lelo o ya mibale na beta Tchabalia esimba maintenant to bisango officiellement te na masana ngaza patro pour clip na on to préparer ya misatu do eza bor o to beta ya yo moko to bossa te na bossa ni te titre pour banzimbo za mobele 5 kaka et c'est belé 5 les donc et belé bandi na date na beta Tchabalia na beta Ujemodia na beta nzembo na biso to beta na masa na frère na Jazz Matuza tatami ezali wangle oyebi ko na succès na mboko automatiquement normalement comme chose ba sauter yo moko ko na succès wani tuna na o ezane ya na musila venanga David Wembe esa na musique to sana ngola waza na kisinani mais biso so to ne loko ngo to botama nango to ne loko sikati ya ndo mimi ngambo monde ntse botala nga artiste o azaki so azo beta ba basi bakata bilamba et là on est ça ma soute point bon exactement que ça la maraté pour nani mais
to bomba ende kriwa na mandambo po kriango yaki na moto makasi moto na onde yaki mabe imagine toi ke yo yembela batu mais moi ça longoli lamba do o ngana oyemba kutezaka yango te batu ba comprendre ende kriwa na bien ba papa bosunga ba mama ba mama ba paye ba chombo ba mama ba somba kabelo ba mama balata kitoko ba mama mabunga meloko ezozanga ba mama soutien ezate donc ezalo wa vela nga David mais il faut soutenir mingi mama so moni mama za bongo za po zangi soutien comprendre soutien to soutenir ba mama non senga ba papa to soutenir ba mama bazana ba chombo malonga bazana ba kabelo malonga bilamba malonga esala ba mama piende za bana pour loko ezozanga bango soutien ezate obongisi bongo ndongo yemba kapenda dibora libele sa ozape muta bêtise loko wana kutu na mascara ngote po na monde entier toza ba jeune biso tout oyo yemba bêtise eza buzo bati bêtise vena nga de king di cap la merveille yemba ngo libele ya mama eza bêtise po yo po yembi ayemba ngo clear na kombo na ngapesa équipe ka kitoko to mabe ya mo yo yemani bato wana posa bayoka oyo yemba ngasko na yemba nini lelo na quatre ambiance na sa musique Wangler Yakuza ba uski na meli epenga bakuti na luka ta Debora na luka nanga Debora libele sa avocat moni guna mima bato mutu tusa langwe j'écoute suis atala nani fota la mère ya kine se mère ta koma kotala ba legi na so ba telinga na wala sko poto cacher vérité te jeune tout ya kilelo alinga moi ça qui peut couper na forme ya libele wana so forme on est à la forme naturellement au don nzamba sala mwana na vrai tout poitrine le roi s'avocat surtout tout mo bizarre de ça que j'ai vérité mon cas de tsana kata loyembo sili to bi bêtise ta libele za bêtise parti moko ya nzoto biso mbato lingango mingi pa ba mama iboko la biso milisa ka biso na bomona tito okola imisela biso miliki ya malonga Wangler na banzembo na yo promotion ezate o le kana ba émission te o le kana ba TV te ni na ba TV Congo ni ba TV awa ozana ba stratégie te mais ozana makambo ozana banzembo bien en soi yo ozolo bani tozo rezonini bon ezaka juste artiste azora temps ko se préparer to ko le karaka ateka po singika to leka nisna mission lekine mission moko dona le bioza absent trop te boza absent artiste se concentre non na maki asa non na ba produit malonga o ko sa ke so abimi na public a convaincre public na ye parce que no pas no vina nga David Embe mambo pa nga ko Wangler Yakuza plein d'esprit Yakuza mobo ya banda kati tina musisa kati na za Yakuza sono ya mabo pa mandino ya ganga ndeni Wangler rankine Wangler poli Wangler zo boudé tous les musiciens bazana kati ngula lokola nani pa betolo li solo ke nonga Wangler Yakuza na buda ka embete te vina nga David Embe nga makambo dona na ebité to ke na ngokaka bino mo bozo mona o mwana nga za Wangler poli Wangler budaka tous les musiciens o bazana kati ngola ozana relation ozana na bango boza bon terme te po nyoza kabongo te o alobi ke nga Wangler na za bon terme na yete na po nyoza kabongo bon ezana ngo impolitesse ezanini ezande imposition na s'imposer na ene lo wasike ngo komisinga do le mimisinga ngambuti elo mo ezala ete so bataka muto baye na ngo mutango na ni Wangler Yakuza batali pe Wangler Yakuza do abi mutoko ya te ko de net de tu na 6 étoiles donada na pété prêt pour dans prêt pour na nyoso ba pété da ezali da bige no général Goutima pingo talanga imta pesa ba bangingi na ba pouvoir o ko tsara biso banzela na Wangler na mboka oyo ba mission ba beta style wa yo o ba lobaka ba mangala o yebi bango pe na yebi quelques-uns na yebi o ba beta bien nani des ba beta bien o beta Afro House bien lo wa yo na ndinga ngula na kata Luanda o ba lo ba lingala banda te o ba lo te o ba lo ba lingala na pesi mbote na ndeko nga DJ procureur Mr Kabelo bosolaka wala frère na ngai etamulai so lelo na progresser boza pour ba conseil na ebele Mr Kabelo
On a conseillé nanga. Bien d'ici là que tu bon na conseiller nangai Mr Kabelo ye na conseiller nangai. C'est moi je ya ko kalaté na Mr Kabelo do wa to bombeli bino donc. Ibna to tsena mupanzi. Kabelo tikiti. Nani ngana te. Oya ningisite Kabelo wapi? So beaucoup tani podium mo bangake. Wana mama musala. Hein? Wana mama musala mfana musala to yaka na kung fa ya kun iratarate. Osala gende. Te wana mama musala do yo ina art na yo na talent na yo na stratégie nga pe na anga to juger public ndé juger. Si beaucoup tani ndombale. Bon to betande ba show moko to to kutana déjà ya beti. Na ya muninga selo yo. Bon to beta le solo. Te na lo ba pina to beta le solo liate. Ya za le seul. Na beta bien. N'importe quoi c'est pas naïe. Répondre tout que bato ba sepela na ye na musique na ye na ba cri na nga bato sepela na nga musique na ba cri na nga. Ya nani le kaka. Bon na ebité wana public ni wa question ko tu na public. Il a kaloba wa ningisi te Kabelo a ba sina so sa ya lufu e. Yo beton lo. Abela le bagade bora ba to be sara libeli sa avocat les mêmes publics. Mais c'est un sou ce plan né. Ah. Na ebité bon. La communauté na biso. Ah. Nasani na tant rappel na te po na ebité tant so ndoko rappela ngai. Te yo za mission nga za mission te. Ndoko rappela nga tant suppose a journaliste te okuta na kutana bango pe nga pe na mission na concentrer na ba question na donc na ko banda tanga te. Presque ngola ko mo beta house pe lo roi bino. Ozo ka banze mona. Ah. Vieux voilà ya mukoloti. Nakuna ebie ya kala depote ya ba catch na Winda Sampa da San Pedro si je crois bana kabinda ne so Winda San Pedro na okite batana na kabinda no mona olo ba ebi yango oyebi nani ah ucho tangi na kombo ya vina bisuti moko pe beta musique na biso nani ucho tanga kombo ne at Prince Dangola on a vu nga ebi kala depote ka ba akupira na Winda San Pedro na kabinda na province ya Kabinda bokena ba catch nende isa histoire to bongo londe na singo beta histoire nete te nga na ebi vie kuna pona explique nde na ebi kuna musique nende azo beta awa ezo ke ndeni te ba nzembo na betela bandumba sava bandumba ba sepela nango nzembo na betela ba bula pepele ozaki na podium Prince azaki wana na yo lobby o amoni aza artiste akukubeta lokwa wangle ayawa mata siko bakima rapona nini soki ezalaki nga wangle na vandi bongo amoni artiste mo likolo te na miso o aza artiste aza na eloko na eloko ebimisanga yango wana ti bo public esepela na mutu ndeni tomona bateste ya bakese minene salama ndeni ozolinga kochrétien bato pourquoi bon toujours chrétien te toujours juste na vérité bato pourquoi ah bon to vivre na comparaison te mais soko vivre na défi aux ara oyo zali pour to tela no mutu te to miebi da auto za vivre David mbatayo ndo za boyebi on azali to défier te donc hein to ça arrête les solos vous tout na mituna ba pe sur la réponse to photos à la droite nza nza bayi bilinzanze betona titi nza fozongisa kapope songo pelengi titi nza titi o ngana vanda kinanga nza bayego talanga nza ipaya papa mwa nza apesi nga jileta lobina kata maku nza ebimisi makwa na pakoli tomata linza epesi sola muki na rompwe kipwa na lali na ndako ya manza ipaya papangu nza continuité ya histoire na elengi cri oyebi ke Prince Dangola betango bayiba linza nza yango na obeta se question azotuna oyebi ke Prince Dangola betango bayiba linza nza
Wangla Yakuza saki ya bakrive na nga David Wembe. Olingo lo bana batu nini? Nga nazo tuna o question boy. Oyebi ke nzawana pe prince nango la beti ya. Oh maintenant lo bango vérité conscience a mutu esala et yo mo po bige no akuta vandi mdo bige ai bige na tina bwaka cri oyo ezana ngo yanga de monte ke pe no pe makambute. Eza nani? Monte ke pe no pe makambute. Ya prince nango la. Qui on a fait n'habité on fait la conseil DJ Stuga hein Bishop non c'est la conseil na pour ndako sayo ako sangate aza témoin ya makambo yo nga Wangla Yakuza na beta ba kriwana ya ba ina ne passé ya ina ne demi kutu DJ Jesa ebi ngo DJ Lazara ebi DJ Makera ebi Royal to dilu mobimba ba ebi DJ Gloire MP4 ayebi on a kibogo DJ le tonado ayebi ninga kendanga soki ezala convoquer bene mission moko bona ndembo bino to pesa blague ya ninga ba krikaka na siri mission ko silote de mission ko sila ndeme ba kri silate Glodi Goussi général ayebi garçon chamoko tazali ayebi masaranga Shadrack ya Mobutu ayebi ke na Wangla Yakuza la vanda ka saki ya ba kri Wangla ozo confirmer pa batuka yo sala ka ba kri ya yo moko Wangla Yakuza azana créateur ya ba artiste te na za complet Deborah za nani Deborah Deborah na lobai déjà o boko na ngula nani te Deborah za nani o boko na ngula nani botuna Deborah za nani Deborah Mr Deborah ye Wangla Yakuza oyiba ngote na yiba ngo penga makambo boy taka mukulu loka ine yoko na fonke ndeze makambo lo kazenga mobimba olobo zana saki ba crime comme sozano kana décrit soko lobi Deborah ya muntu ndimi soko lobi nza ezoke na ngobe bien mususu ezate edebele na resa banze mona ba masala ngai sama baby bwe Francis Dikando maboko bank pona sherina nga balobi to kanga bwe izana kata disque nini yango sila kati nini yango sila kati zongisa no zongisa ninga no pesa ndekri pona réponse est ali public nini yango sila kati likolo nyango sila kati mapata dolulu ka cri oyo matwazo nsani na concernant likolo meto beta solo to yo kati le va vérité on a réponse à public réponse ya kina nga yango nga na opesa na lobby ba o public na yo tong yo boka oyo nga na yo sila kate oyo nga na yo ka bene ya nini yango sila kate likolo bazon sa bongo so yebi marani kuna on etali public de sentiment na bango so kebi marani na yebi te nga ona yebi ka likolo mapata nini lola venanga David Wembe normalement bat bayoka ka Wangla Yakuza likolo mais zo penda ba titre Wangla Yakuza beta otsongo na palin olongono ka ba krio yo kana gena ekindana batu likolo ana ya world wana au centime de non ba leçon à tirer ezali to pesa conseil mama kozala na mibale belende lobite koza kitoko chuba biloko moins cher na wenzende benda kebela ba client tala yo oboyi kokota libala ukoya ngano to pesa conseil to binda mat wangne ba artiste o bazana mboka o boza ko volena bango na mboka o makotsa na ranin oza liboso na bango to deuxième troisième na façon de mona makambo po yo moto lo ba awa ngamona lobelo ke ozanga katina ba show nyonso o batu batsalaka elongo lo ba nini ozaka moins cher osenga ni lo te to yaka na batu to pesa makambo to yo ndoza danser na minito na mboko organisateur nyonso ya ba show ya kata Luanda babi ke Wangla Yakuza trop exigeant donc na ndinga mabete mais aranini ko valoriser ka musala
Mutuni soit bien ça wanga ya kuzali kana na bureau asali ba contrat na yekuna mamutu da zanga za juste bureau mte ya kwasinanga kena ezana contrat mo kotaki ya shomu boza kuna batsaki jana fiche kende prester salam sana ndé za arabe sumu trois compagnons ndé za ndika isa mana ba mouvement ezate ke po wanga ya kuza za mo cherté wanga ya kuza ndé donc musique to sala oza musique mo boy faut zala un peu solidaire. La solidarité, faut rien à casser na biso, faut tout songer na rapeti. So batal na gawangla ya kuzana makamu, o sa sa chonote ngate. Les publics musuba ya biso ya awanga ya kuzazana te toki na sote. So salon de. Et comment le roi ngam. Le faux nazala kaka. Po animi, ba genre ya maramone kindelaka na esika mo bo esenga ndemo bo de bato santa pena ya shena zate sa na zate. To soki yo ye na misiki na yo o sala ka misiki na yo ke na yo. Motiki oyibi na libulu na zakaka ya biso ba wanga ya kuza libulu ya musique na biso za passe fo kunda mapoto ya nelo ka sika krimo kaka to linga to pesa bango nde tamba yo ka ngo sérieusement et malembi musique za conseil na keka teke na sali lomo bona sali kina bona mbaka na luenge possibilité na ko yembela bino boyo kimi na katso na ba conseil fo yo kaka na kata mouvement na ngai na ba pité ipula la kata mouvement na ba CG na Christian Ndeli na ba garçon chameau na ba Bonheur Wen Général Crew de l'Empire Street na ba pirates bien entouré ba pirates na ba chadra qui dewa mubutu na ba de Chris Kisina el commandant na ba masa na no di lumbi ba masa mbinga na ba masa na ba Tuda Zara ba Grace Zuma skutala miro na sana ba ngwana OK c'est Simbate to ki libosote na sana UV na David Wembe le songi de la presse wana yo obenga bongo vitesse qui sont vitesse donc on va toujours actualiser. Oui que vous êtes raté au fin d'un peu moins une année 2 ans c'est l'autre. Bon une année 2 ans non c'est la plus peu conseil tout ça peut tout à matoi. Na mona ngolo kola ezala rwanda soko bete loko ce que ça les 7 mois même comme c'est un peu moins belé. Donc quelques mois il faut bête obim c'est loko mususu pesa la bongo. Mais yo bando bimisa o le bimisi 5 mais quand moko na bimisi 5 ité na mitu na za déjà na 5 single ya ngamo mo bimisa ka moko mais na bimisa kaka moko o jusque là ba consommer ngo kaka yango ni na isa fanatique na biso balanda biso que no d'ici là ba single mtusozoya na dans lancer déjà single bientôt là single ya Tabalia on a un frère na Zapatero on à Londres et après wana bomona single msusu koya ya Liboka na frère na Jazz Matuza nazana ba featuring belé on a beti nazana apa ya Mweda on a beta na frère na Jay Cliff de ils ont belé ils ont belé quand est-ce que on a 5 singles déjà préparés bien préparés frère dans la beti featuring na nani qui est non Nana Grill. Ouais, Nagela daza moko ya histoire de musique angola. De ceux qui te bengi roité aza même ata prince na monde na bangwana ya kudu. Keno aza muto yo Angola basu ten ko yo kayena style wana ya kudu. Donc là ozo beta featuring na ye faut oyeba un peu moko valoriser musique na ko pesa couleur mo bo. Comprendre? Il y a peu de couleur té. Bon, nandenge nanga ça pour na juger te pour na critiquer te loko nyonso za na critique na ba remarque pour nga ba critique nga ba remarque nga pe. Oh. Donc produit wana eza produit malamu mais singa était en ceux qui nengo wana. Ah, oui. Tous les artistes. Muni nzima bete ya babula irata te point. Tu loba zoka. Nzima bete ya babula irata te point. Malgré pesa marambuka inapercible ezingenge mais ngenge profiter na moté faut biso to ba artiste to ba ninga profiter na ba sixo ba musique na biso yesala le truc est nesika mo bo na so esenga ke okinde sika na yo artiste da oyebi ke na kuna bina na sala le bienvenue ndoki to kinda ka teke pour le roi bi ke na makambo na kezana makambo eza jalousie to eza jalousie eza même ta conseil to pesa na frère na biso to voler ensemble.
comprendre toujours évoluer ensemble tu es qui animateur à monene ya maison mère mais boussi bino to monique non au ça la carrière na biso na Katangola comprendre là tout le monde panzi likolo là tout le monde ndenga zongia wa aboto le bino ba koni wana nyonso we bande ko pelisa là tout le monde ne lo na malamu lo ya babula to betele maboko ti buso ne lo mo ba beto betara maboko tanga wanga ya kusuna beti musique mo ba malonga te kaka vena nga da video mbi nongo za bo wa ko luka nga kokoko wanga ya na bo émission yango lo bana musique na bete simbite poani so ça nga bo pona so simbat mais jour pe simbat ko ya ka ko betela nga kokoko lo bana no simbite poani babendi bakoni na babendi bakoni te featuring ya na grel ya na Prince selon wanga simbi na ngote bon neti na grel ba tizaki ka pona visibilité surtout rose clair visibilité à la communauté angolaise batalanga pe koto pe batalanga pe mais structure ya musique peut-être 50 ans à la wana te les animateurs kela ngondo kenda ngwana ntana rumba na animation to ndima eti to boyango aya na nzemba babula to boyango bonka yango loka raté nango boy to kumisa ngo kaka tout la vérité na habité hein côté frère nanga za donc les gens ont moboté ya tutuka te tous anera tout droit pour wanga ya kuza na miebi ça un problème maintenant oh na ça un problème na mututé soda soit pété na musalo ya sali na bitumbo ya bundi na pression oh mais ba fan ba topé ça soit pété yende kaka ayeso azati na yate ayilo waza toya makambo ngwana ti makambo ya ngwana da bayaka soki babike ya zali artiste aza mutu mo ete olekia luka oleki te atisa mutu so olekia mambutu moto etikala soko mo oleka boye luka oleki te saki oza so artiste te Wangler programme na yo bato bana posa ba contacter yo ba kozwa Wangler nde bureau ya Wangler est bien établi donc na kopé sabino numéro ya CG na ngai o ya yambaka ba contrat nyonso à partir ya Luanda awa Christian de le basket eskazali na pesina mbote donc so lingyo contacter Wangler Yakuza contacter bureau na ye Christian de le basket numéro na ye uzalana mieux placé pour nous benga sous la posa show featuring organisation moroboy et lo moko isenga ke no moto na ngape participer no lo na wana ils ara peuple donc nous allons permanent comme état artiste na serveur public nyonso na serveur bat na tango nyonso pesika nyonso pesika to bengi biso to kendara poza musala musique to sala en même temps to se préparer d'ici là to pesa bino déjà programme il y a répétition na biso chez Sylvain Lumbila dans les quartiers les répétitions oui venant Sylvain Lumbila na habité venant bola munene lege belé on répéter ndemoni. La répétition est la mère de la science. Musicien nyonso pour ça la ouya sala wana arrêter. Yo zo répéter ba tué ba koti. Na habité à to meganan. Dis les sénateurs. Nasir ezalambala liboso. Tout ça témoin. Mission house. Et ça oza témoin émission no moko. Maloba o ekozongela biso un jour. Wangler Yakuza a banda ba répétition. Mais si ba rep bango ndenge ekomela au moins ba te biba luka ba commencer la ngobongo. Phénomène moi il moi qui ba twala ndabiso ka ba comprendre nos andeni. Répétition za randeni. Oui bina beaucoup de orchestre ko leader yemo azana Wangler Yakuza équipe complète zawana les bro na ba bro na enyo so basana ba danser za muda équipe nande za la complet beaucoup tamna biso na chez Sylvain Lumbila dans les quartiers. Tout répéter, tout ça nous ba air, na ba jour d'ici là donc quand même qui te programme ya fiche et ya na karaté, tout ça là pour ba répétition et na ba réunion sur Italie mouvement na biso. Donc quand même qui te et logo na lobby batsango na mituna bango ndenge biso to bando fonctionner répétition na biso et belé ba comment na posa ba sala ngo pe bongo. Mais merci beaucoup on a fait na Sylvain Lumbila na place au PC biso les quartiers. Et merci beaucoup na contraire à CG Christian de le basket ndenge sur la gna vena biso Sylvain bon. Oui, ça va fantasme na biso yango azomona ke toujours folie. Bato balinga baye. Wangler ozana mosi. Ah.
Venanga David Wembe. Nabina se batwa yo bate. Te ayo le bino na se mais mukile talat. TV tala. Toza batu. Oui, ba yebo za moto. Toza batu te vivaka. Toza kana baninga. Wana nyoso batu ba yebi. Mais wanga ya kuza maboko moti. Kamera moti. Zo alliance ekota ana maboko na ala samnuki alliance ekoti pe na latibino mutongo. Wana lobini. Na répondre à la question tout le monde. Soy na bala. Tena tunyo za kana mwasi na baneno bongo. Lobano déjà. Tena c'est difficile je le vois ngaya sa copine. C'est difficile. Tout ça la na batu za kana biso. Ngambla wanga ya kuzala fana la TV bebu wanga ya kuza bala netete wanga ya kuza kana la tulito ne. Merci beaucoup, c'était Wangler avec David Wembe donc Wangler to ke na biso na suka na lingaki obeta no lo mwa sika kande to fandi boyelio luka sekeza telme bele kande to fandi boy ya yiki change muga wiligila gomi tata ugo na muga wiligila lufenene totolo toto tendense on bloka mboka wako yiba mitali on bloka mboka zana makambo nango so yibi ko to beta nzadi irate bino ka ningi irata ana vina David me bloka ze bele asika otobomela bana mai beta sumo. Ce qui coûte bientôt là, bon mon apnègue non, mon système musique est changé. Et mon mon petit ne soit na chana salette na piscine. Diba de Bouddha. Ok papa mangi mbonge bele ko leko. Même ka bon manat. Et soit que ti au fait petit fois au makambut. Boulera ya c'est musane public muni c'est pine. Faut tout pisser makambuna it. On a un salaire na yi. Déjà résultat bateau basala musala malamu lo wa yi. Tous la single dans combien de mois? Moi t'es yango za bilomo ya kala dans extra clip ku yango déjà bomo na kala donc d'ici là ku te bimango déjà non c'est la partie à mixage bagenda ça la partie à Londres et pas à Zapatero soka silisi yango directement balancer yango de yango officiellement na ba plateforme nyonso ya téléchargement banani comment ba demoka linga biso nyonso ba demoka linga wanizo ya mabi na sali effort na bombi yango me vena nga David mbisa na lingite na krina ngai na lingite te faut betonga na suka. Merci beaucoup na batutu o ba compagnie émission David Wembe a déjà les sénateurs Zalara na David Wembe mango comité tina niveau mo nga kuna zo baté po ani o comité tiboy. Bon, ça n'aura normal, ça n'aura normal, mais tu peux ça m'amener à la rame. Mais comme ça qu'on solo là, bon tenir un regard David de tourner ma question ma bé, Wangle a le ma bé, n'ana tourner ma question normal pour essayer de gagner tout na. Yeso va répondre na ndenge na ye à le besoin musique et que n'a bon donc c'est mon pas arabe. Fabio monte dans la roi. Oui bien. Ouais. Moi ça na yokai évoluer à peu près Fabio d'Angola. A talent. Moi ça na talent. Bah trop beau talent na été mais ce que les arts qui évolué les tout bêta normalement mingi pro. Ah ya bêta té hein. Donc ceux qui ko bêta mais tout coup na ba show on a participé ka. On nous a invité donc. Moi ça na Fabio na talent na yo sala ke forte kuta na bisuko ngana zala na sala ka bien pona Ronini yo za place à danser te za place à danser te aujourd'hui bon ça les fort ayaka yaka kuta na ba place yo zala donc place yo zala ba place angolais zala ezaka juste ko zala actualiser quoi donc ya za actualiser tete hein ezaka ke no amuna za actualiser te amuna naka za actualiser amuna naka na ba show ba staff on prend ningi biso ba artiste to évoluer donc côté pas que ndaone ça va bien pour naï et puis ça qui va implice mais côté au pays après ça on tombe comme côté mais le bazar l'idée
Mais oui, normalement, il y a leader, il y a mouvement, il y a leader, il y a staff, il y a leader, il y a staff. Il y a leader, il y a le mariage à leader. Il y a leader, il y a nani, il y a régissement, il y a fanatique na TV. Donc, bisoté, bisoté, la place où on a été. Tout ça, l'année, moussala fanatique et jugé. Merci beaucoup à toi, les Bossassa, les Bossassa, grand gérant na Kata Monique, pourquoi pas na Francis Aigle. Le but ça David mais Pentacle. Ok, on aura abondé on a commis na 3 étoiles. Donc on a peine à zozo, on peut na calamité. Kung faya kun, donc biso ratarate. Banani komo ba de mukalinga. Biso nyonso ba de mukalinga. Donc mutu nyonso waza de mukalinga. Il va que se retrouver David Wembe de mukalinga. Ah. Maboko Bank de mukalinga. Francis de mukalinga. Wander Yakuza de mukalinga. Bonheur Ewen de mukalinga. Biso nyos de mukalinga. Biso tuba famille de mukalinga. Beta muskondo beta. Banani gombo ba de mukalinga. Biso nyoso ba de mukalinga. Banani gombo ba de mukalinga. Biso nyoso ba de mukalinga. David Wembe de mukalinga. Francis Kandu de mukalinga. Bonheur Wene de mukalinga. Momo de Gama de mukalinga. Bango nyoso ba de mukalinga. Biso tu de mukalinga ezoya mabe osakana te to bombi yango. Nebiki sala bina ba fana biso bien fort pour famille de mukalinga va se retrouver. Vous se retrouvez bien pour cru esenga yangwana. Yango yeye. Ego mateke ya o sopendenité. Tozana bino bongo wangla ya kusa créateur ya ba idéologie. Na pesi mbote na batu na ngebele balandinga na minute o balandanga na poto balandanga na Afrique o balandanga partout dans le monde. Na pesi bino mbote ya trop donc tokutanira na prochain numéro. Merci beaucoup na Idéologie TV. Venanga David Wembe vitesse dans mbango ndele ko fort. Mais tozara na yope na vitesse wana biso beto ara ba mbango na biso na ndenga ndule. Donc to landanga na ba mbango wana oyo akoka te forcé. O pa akoka to persévérer ga to poussana dans nzeleza mulai kolembana no ate kwa po chemeza no mulai to poussana pena et ça la peuple na pesi mbote na venanga le seul fantôme qui sourit Ben Ouli le Gabonais en direct de l'FCC de Luanda na Maboko na pesi mbote na président Baudry Matadi donc yina bike azana parle du centre guerrier vena biso ya palais. Et après c'est un garçon chameau à partir de Turquie, Masalanga Ibradinga Ngala, Gladachou, les padres. Après c'est un Seda Lilanga, après c'est un Stanis Starboy, après c'est un Chrisandele, Boda Kumika, après c'est un Sadiki Tomeni, après c'est un Banama itu ba soutenir biso Star Mboka, Masalanga Star Mboka, Nabige Kotozano qui bien, Elvino Totorino, Venanga Sylvain Lumbila. Après Simbote na Masalanga Shadrack Diawa Mobutu papa na Prince William Diawa na Kylian Emmanuel na Simbote na mama biso Mima Ngoma venanga junior so papa soin Tosca BCBC Simbote na venanga le français di Kando Maboko banque business class